moto journaliste Rachidi Mutoto wa misana pour l'accès ba onyoso salaka c'est une carte de rappeler le savoir pour la télévision vous avez vraiment des soutiens dernièrement tout que sur jeunesse biso ya quartier de ce qui bino vraiment to l'équipe to lobela ba jeune biso ya quartier ya biso comment to équipe ya susu caméra na biso qui tient en quartier ya biboa tu poto sur la suma ba jeune bilingi na biso ya quartier ya biboa donc makambuni no basalaka eloko nino bakoki kosala o ekoki osimba donc magazine na bino ya télévision ou mesana kolanda vraiment toza wana pona kolakisa bino o nyonso izolekana kati ya RDC toza na jeune na biso awa donc habitant pe ya Libwa ya Mpasa vraiment toza awa tozomeka vraiment kosula na ye bonjour le police Bonjour frère Jeremy. okoki komatsa bonjour Bonjour frère Jeremy. Comment on a Rachidi Mutoto, donc on a aussi déjà pour se présenter. La biso de Téléjoss, maman Téléjoss qui suis. Vraiment, tout est en pour nous. Naba bilenge pour ya milieu tous ali. Okoki peut courir bisa bande. Pour se présenter comment on a été à tous awapi. Ok, comment on a monsieur Rodrigue, tu vas nous passer, tu vas nous venir vendre. Masepeli na émission na bino na miyo mutema fuma. Merci vraiment. Abonné à Téléjoss télévision. Ndeko na biso Rodrigue a mis biso na moko ya fuma mapoto sula na ye to menga po partager na ye oyo to kikoso. Ndeko to yo to ta vraiment na ba quartier belé pour na sula na ba bilé na biso. To invité na quartier na biso awa toza lobi toza na bilé. Na Mpasa pardon ba ndeko na biso ba bilengi na biso na kati ya bibo okoki koyebisa biso activité nini ya ba jeune bozaka nango na kati ya Mpasa activité nini oyo jeune akoki kosala oyo ye moko osala. Ok, merci pour la parole. Nayebi ete biso toza ba jeune nyonso alinga activité po ezala na quartier soki activité na quartier eza te jeune pas ani pas quartier pas ani pas mais na ndenge toza na Mpasa en tant que biso ba jeune to ana activité to sala ba joueur bazalo o ba joueur balo ba lingana non excusez pardon activité ni no sala ka ni moko na ok nga mo rodi activité na ba na sala ka na ko mexa na vanda nga pe na enseignant na mo la kisina pesa mayeli na école pour ba élèves na bana nyonso bazotanga na école et puis na kati ya quartier l'activité na salaka vraiment et jouer le rôle de bébé na kati ya quartier pour aider ma mère pour aider baninga na ba jeune pour aider ba parents nyonso na activité na ngai oyo esalaka na quartier na souvenir des activités na salaka naza nano molakisi naza enseignant et parfois avant après enseignant na commerçant na tikaka na sumaka nyonso misala oyo biso osunga mpona babata parti wana sikoyo activité nanga momosala. Ok, activité osala kobiki oza enseignant activité osunga osuka mama oyo ya quartier enseignant otangisaka wana nga atangisaka na complexe scolaire pardon kaka na Mpasa na veni basuki. Ok, après kotangisa obi activité moko osalaka te oyo esungaka bamama est-ce que okoki komotanga sokomo activité osala na oyo oloba en généralité na kati ya quartier nga na kabinis esungaka mpona mapele kosalisa mapele kofashe baunité nyonso wana kosunga nyonso motu nyonso ana telefone motu nyonso ana posa ya unité nazala na temeni yango mpona kosunga bakoko bake mosika te bake bipai te me na quartier nazala na mpona bango mpona sunga bango me nga na kabinis ya na kati ya Mpasa maba akati ya Mpasa maba oza ndeko atilaka bato ba crédit otobengaka unité bon tontoyeba awa na kati ya Mpasa etake jeune donc jeune nini ou bien distraction nini oyo bozalaka nango wana na kati ya Mpasa
Ok, mais nani na mwana wakana na wakati mpasa mwa bana kati na ba jeune ba jipe ako ba préférer ba distraction pe ba préférer la musique ezalaka ba jeune za ba do ba play na ba jeune zo ba préférer kana mpasa ile basi na se jouer na bulo kwana bana wa jouer ba bulo ba se jouer play et musique moi la musique vraiment bazawana ba bolingo pesa pembeni te na kati ya quartier ba musique betamaka ba terrasse esalamaka don nyonso partout en passe na ba jeune oyo basalaka yango wana vraiment jeune biso ndeko na biso mpe azomeka koexercer biso eloko nini oyo esalamaka na kati ya mpasa maba distraction oyo bazalaka nango baza na ballon distraction mosusu bazalaka nango donc musique distraction mosusu play oyo toyebi playstation oyo toyebi biso nyonso vraiment baboni biso ya Kelly Choice Television tozana na ndeko na biso tozoyebaka kosula na ye ka ndenge otindaki biso tosula tome kosula na ye ndeko na biso okoki oyebisa biso na mpasa maba pourtant toye vraiment tokundani mpona koya na traversation ba rivière ou ça mai moko tomboki tomoni vraiment toyebi te toyeba est-ce que pe boza na nzela oyo eza principal pour obima prince okende mpe bakote mosusu mpe bakomini mosusu pe parce que biso nzela toye na campagne te okoki oyebisa biso. Merci ndeko na nga nani rasiji na bana ozelaka mutuna pe nga na tunela mutuna meyo wa act otunga mutuna vraiment na milieu na biso na mpasa na to bloqué nzela ndezate donc nzela to purger na nzela wana ba maya wa to ngo mutasala biso ta ba pont mais mutama te mais ba effort na biso moko misala ba yo moyi ba pont moko ka ezanga tina mega et permettre biso to traverser mais ni abona nzela vraiment nzela ezate mais biso ndi abona mpasa biso to nzela mais mpasa o mona mosu biso ko kama to biso ndi eloko bomba biso nzela ezate mais to na vie sociale na kati ya mpasa tozo misala na effort na biso moko ezala ba courant et continue mpasa ba effort na biso moko débuter moko a été buté mais effort na biso moko ba effort ba jeune effort ba parents ba se négocier en wana tomoni na mpasa courant ekoti courant ya babenga ngo courant nini courant crédit ekoti donc eza vraiment ba propre effort ya bino moko député moko taye moto moko te oyo okona toyebi te mpe awa etake bajeune mpe mpasa mpe tovotaki mais d'après volonté na biso tosalaka makambo wana vraiment avec badéputé tokotiela bango tokotia motema na bango te puisque badéputé de bakota awa bakota batikatika babani bakandatina bango banyonso tovote mpe badéputé mais po baréagir eloko bazoposa biso tokotiela bino po tokotiela biso courant tokotiela bino bamai tokotiela bino mais réaction eza te mais so lelo okuti oyo okutanga ata lobi oyo okomona mingi ebele na mpasa yaka befort na biso moko député moko te mais befort na biso moko tosali kaka ekota yango wana yabo toza kobunda na bamai ekota bakoyo ekota babongisa awa na mpasa apparemment ekoti mai eza te porte eza te soki bosala mai vraiment na mwa mai towana bamwa badifficulté towana organisation yabo ekuti baréunion eyisalama po toluka tout de façon mai ekota neti bilawa neti bamai tosala bamai ya mabulu bamai mo bapompe bayelaki ya régie des eaux kulite bapompe eyaki awa mais bapompe wana mpe bamai ya bloqué batamusu mai ekei bamai donc topurge dans le cas de modo difficile tomene bavie moko difficile bamai eza te yo moyebi moto biso wana mai te okovivre te epe so nzela eza te wana difficulté mpe yatambolaka te yango wana toabloke na biloko wana me towana fursa nde toyambi yo boye na motema moko yo mpe sala le nécessaire salela biso ata eloko moko mpe etika ata souvenir mais na vie na biso nyonso na mpasa ozwa mpe babone ebele ya kolekaka ngarobeke na telemi na kati mokolo wana zolo. Ok, merci. Abonné na biso mama Kelly Choice mosala otinda biso yango tozosala vraiment na kati ya Kelly Choice Television. Donc toza une équipe mobile à partir ya Kinshasa
Otozo sena bino mama yango izomona toya wa tozo na ndeko na biso na sollicité tout ça wa ndeko mais c'est vraiment ndenge ozo répondre à la question parce que vous avez vraiment ma capacité na ba question ozo répondre na oyo on va poser est-ce que okoki koyebisa biso est-ce que api na pasa maba pasa maba est-ce que awa vous avez la bande babengaka tout esalaka te bakulu. Merci pour la parole, on a émis aussi beaucoup de maman. Non pas ça vraiment, oui, bakulu na bazalaki mo yebi kishasa kulu les gens raté. Mais tant que parce que sensibiliser par maman bakulu na baba baganya makasisi, mais donc dans le cas de là non pas ça kulu na swati, au côté on passe de iner au sala nyoso au bima, wana biso très à l'aise kulu na sana. Net na biso na pas ça ba so tali ba jene bili, te ba na biso kulu ba bongo ko sala sifa la mais n'espère que kulu na vraiment aux habitudes. Mais la vie sociale, la vie sociale, on passe à la on est côté à lui, on est côté à lui, c'est côté, donc vie est stable, mais surtout mais dans le cadre de la on a vraiment les acquis, on passe à taille au moment fait j'ai na ici, donc on va la inerzo na kena biso tu na ketika utinare pour se sentir que doit être très à l'aise à part quand on ndeko na biso Rodrigue, est-ce que conseil nini koki kopesa na ba jeune na biso ya mpasa maba oyo bamona ke bakokino te bakokino koluka te bazana vraiment na tano ya koluka te ndenge yo ozokutana conseil nini koki opesa ba. Ok, merci monsieur Joël. Conseil na nini apesa biso ba jeune mpasa na ete biso ba jeune mpasa tozana biso bakuluna te puisque mutu alukaka te ya kuluna na kanisi kaka ya koboto et biso to bakuluna te na yebi ete bapara baboti biso bakolisi biso tokoli mais yango wana eloko esala pa biso courage ya koluka ezala pa biso tozala courage moko koluka mais so wana courage ya luka te etinda wana besprit moko boya koyiba ya kosala nyonso ya banini mais so tozala wana toboyi koluka mungu kosala nyonso donc tout ezala ngo te facile et wana mungu elukaka moto te mais moto nde alukaka mungu mais so wana courage ya koluka mungu mpe eyela mais so wana courage ya luka mungu te mungu mpe eyela te wana singi epa bandeko na ngai epa bana quartier epa bajeune ya mpasa botelemela mungu tozala courage ya koluka mungu to misuna na biso na biso oyo so oluki mungu te bien sûr osenga epa papa akopesa mais chaque jour appelle sauter ayebi soki te lokoli na bokoli okoli ifo koluka mbongo po dia oyo bazoluka mbongo mpe baba nivo mona oyo oluka mbongo yango wana nasengi epa bino toluka mbongo tosala nyonso mpo tozala vie moko ya bien ya bolanga mpoka baparent. Ok, merci. Bomoni ndeko na biso Jeremy ndenge arépondre biso ndeko na biso Rodrigue obenganga mpe Jeremy yango mpe kotingai ndeko na biso Rodrigue ameki koyebisa biso tosoni na ye est-ce que kopesa même deux personnes oyebi mbote bambote dédicace. Ok, napesi dédicace na ngai pa ya petit nani petit Balanciaga, napesi dédicace na ngai pa Big Man, napesi dédicace na ngai pa GFT et nous tous les padres ngamoko Rodrigue pe na miko ki dédicace na ngai na Merdi Sénégalais pe azana demi de azana bana nga pasa donc bana nyonso donc bana na biso nyonso azana Jibril Lutu Belikia bango nyonso ba Jibril dédicace et continuer kaka. Merci vraiment. Kaka si je ne suis tout sur la base de biso ya mpasa tomoni pe jeune moko pe ya mpasa te awa mpasa na biso moto ni na ye. Bonjour Nico. Bonjour. Nous avons des questions de Religious Télévision. Maman, tu as tout sur la bino bajene ya mpasa na ba. Et tout sur la bino. Comment on dit? Je m'appelle John Mbongeti Balanciaga. Vous avez vraiment jeune ya mpasa. Ok, merci. Okoki koyebisa biso activité nini oyo ezalaka awa kati ya quartier na biso ya mpasa. Premièrement, na koloba c'est courant oyo ekoti kala mingi te eza vraiment ya leta te par rapport ya banzela si banzela mpe toza mpe na banzela vraiment ya malamu te
par rapport ndenge tolekaka ndenge mpe tolivaka na quartier nde tomonela banzela eza vraiment ya bien te banzela eza nano ya bien te eloko nini ezosenga te mpo banzela eza nano ya bien te. Premièrement ezali mbongo mpe ezali bakonzi nde bakoapuye biso basala banzela mpo toleka malamu. Ok, merci. Etake jeune okoyebisa sikoyo nini na bakonzi oyo olobi banzela eza bien te na kati ya mpasa maba banzela eza bien te donc ozosouffrir vraiment na kokende mpe na koleka banzela eza bien te mpe touti totamboli mpe banzela toye vraiment eza clair te mpe bapomba mai tokati banzela eza bien te kokoyebisa bakonzi oyo. Premièrement tosenga kaka soutien ya bakonzi nde ekosenga banzela eza malamu basoutenir vraiment biso makasi na oyo bakosala biso mpe totya bango maboko na oyo bakosala. Etake jeune ya mpasa okoki oyebisa biso activité nini oyo soki osali awa na kati ya mpasa etake jeune activité nini oyo esalamaka vraiment awa ezalaka na plaire awa na kati ya mpasa. Mpona biso bajeune vraiment po tozwa mwa mike esengaka kobimisa zelo na mai oye nango na mokili oteki opeso mbongo. Puis deuxièmement ozala aide mason ya mutu nde oluka mwa mike na yo oyeba nini ya osimba bajema pene eza nango vraiment mingi me napesi kaka mibale oyo nga nayebi nasalaka na oyo bajene basalaka te. Okoki otangela biso bao mpe baninga basalaka oyo osalaka te baninga basalaka po toyeba activité oyo eza na kati ya mpasa. Bon soki mpe bacrédit mpe batekaka bato batekaka bon baactivité eza vraiment ebele makasi. Ok, merci. Est-ce que awa na kati ya mpasa otomoni mpe mpasa eza kimia est-ce que na kati ya mpasa batomboki mpe babengaka bakaya bafununa mpe baza na kati ya mpasa? Oui bazanga te eza quartier baza ebele me bazalaki me bamisu bakenda misu batikala mpe ezali groupe ezalaka kaka ekufa te kuluna ezala partout bien batomboki par exemple bakuluna oyo wapi yo olobi bakotomboki oui batomboki ka wana. Merci vraiment. Toni toyeba awa na kati ya mpasa conseil nini oyo okoki kopesa na bajeune oyo basalaka bamosala wana oyo bamipesa na mosala wana mpe bajeune oyo bamipesa na bango na mosala na bango ya maboko neti oyo olobi bamisala na bango conseil nini okopesa towana déjà ya conseil opesi bato oyo basalaka baoyo batomboki neti bakaya bakomuna opesi mpe bandeko na biso baoyo bamilukela yango baconseil okoki opesa courage d'abord na oyo bazoluka misala nyonso balobi vaut mieux un que zéro. Napesi bango courage nanu d'avance na kosenga na bandeko na biso oyo ya batomboki bazala vraiment donc nakoki koloba neti nini batika baluka bamisala mosusu. Bien sûr ouais batika baluka bamisala mosusu ya kosala. Ok, est-ce qu'il y a un cadre d'éducation parce que vous êtes jeune un cadre d'éducation awa na kati ya mpasa éducation eza ndenge nini l'école ezali bana comportement eza ndenge nini okoki na koyebisa biso bandeko intelligent parce que c'est toi qui vis ici ovaka na mpasa okoki oyebisa biso genre baklasse ezali bana bazotanga e comportement ya bana eza ndenge nini. Bon comportement ya bana ya mpasa eza un peu donc nakoloba nini un peu reculé par rapport ya ndenge tozali ya milieu tozaleli mais éducation eza vraiment normal par rapport ya bajeune na biso ndeti ngai na bien éduqué comme les gens mes amis sont très bien éduqués. Merci na bandeko na biso ya Kilijos Télévision tozawa kaka na kati ya mpasa tozomika kotambola
koluka pe ba jeune ba o baza vraiment na volonté ya osala mosala tosola na bango vraiment ka ndenge toyokanaki vraiment équipe ya Kelly Choice Télévision eza vraiment mobile na kati awa ya Kinshasa tozozola bino ba image pe tozosola na bino vraiment est-ce que ndeko na biso okoki kopesa quelques personnes au yebi dédicace donc juste ebeletika au yebi même plus trois que ça dédicace. Bonjour à ma famille Ngangechi, bonjour na quartier na ngai nyonso, base na ngai o tozala na bango na pesi bino mbote mingi. Na ba collègue na ngai mbote ba o bazolanda ngai na pesi bino mbote. Ok, merci vraiment. Kelly Choice Télévision to tambola kaka pona ozwa kaka ba jeune.